On va continuer à s'abonner, c'est très simple, va s'abonner, va cliquer sur le bouton rouge, à s'abonner gratuitement. Donc, c'est vraiment regrettable. Mon Congolais au karaté. Chaque jour, tous les chaque jour, tous les mais tu vas comprendre. Liwa ezali eloko moko ya blague te ya masekite parce que ça te que na kufi na ke vacances na rozonga. Ça te que na kufi na kei na koya après 2 ans. Non, ce que kufi au kei libela. To sala ke mission na loba ki na bino que batutu ba koya na concert ba kozwa bango 1 litre ya makila puis ba kozwa bango 1 année de vie. Vision par rapport ya voyage ya esprit. Muntu akufaka par exemple ozaki muntu o kufi na masumo. Au Koufi. Et là, il y a liboso, ba ange ba yaka tous les deux côtés. C'est-à-dire ange ya Nzambe, na ange à monde des ténèbres. Ba ngonyo so ba koya. Ozo comprendre. L'homme de Dieu. Na loba ino makambo stade awat. To sugi no web. Mokinza bazo bomba mokili a révélo, Nzamba ba zo bomba. Merci. Ah. Mokili zo kufa. Mokili zo kufa. Oui. Mokili zo kufa. Maladie moko ekobima eko scandaliser monde entier. Bon enregistrer une émission parce qu'après le temps borozonga maladie moko ekobima eko scandaliser monde entier parce que na balance ya ko welela leadership na pouvoir to puissance mondiale couleur yankoy voilà couleur yankoy oyo nkoy d'abord sur le plan spirituel bon moni Mobutu na ba vidéo na mingi Mobutu azali ko caresser léopard. On se comprend. Mobutu a caresser léopard. Mobutu a soit la titeni nae, a la léopard. C'est pour cela que on a même la film ya Kim. On va saler sous forme ya ko illustrer idéologie africaine. Ba pesa ki papa ya roi le roi des Zamunda, alataki nko alataki poso ya non ya nkoité mais ya lion. Qui marque na vitesse sur sakalate. C'est pour ça qu'on a ndeko wana vitesse nae et izali ko sala liaison léopard, aigle, et ça deux biloko où ils allaient déjà pour indiquer dimension hauteur où ici gazaleli. Donc ces messieurs là azali montoro blaguer na les sous-souté. Donc asa musika. Ko renverser c'est des années. Batunyo sumino bomo na baza batuza milimo. Nazo so batu baye même sous bozo moneza milimo za batuta. Te na oyebisa yo. Oyebina batu. Akoki ko beta na mais akobeta combien de nzembo? Tant vous beta 5 7 batu musu ba accompagner tout ça. Vous comprendre. Mais faut pas ko luka ko sele loko parce que muninga sali yo pour luko sali. Non. Bo boki cha maele entre nous boki na koza maele. Yo muna makamba lo bakana oso s'attaquer na mokonzambo ka bête makabo. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi Kolabye mapapu masope mafuta Toko kesikana longo na nzambu oyo mabenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle. Nous sommes toujours, vous aurez l'ibakwa qu'on a vu sur la carte chaîne Abino, Yali Nazarien TV, na cadre émission Abino, table sainte, où est présenté par votre MD serviteur, Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci, l'équipe Mobimba, Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa pour nos confiance au Pessinga. Je dis un grand merci, na Jires, au Azans, ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe Yali Nazarien TV, na Pessinga, vraiment merci et belé. Le table sainte, Nazarien Mokoya, invité na Biso na Komo, il y a frère, mais c'est les juges. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazareth TV. Avant d'abord présenter l'homme de Dieu, mon invité Amko Lelo, nous enseigne à la régie. A-t-il vraiment quantifié du fiaban Nzambe Sala Bananzambe Lokomo il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson.
Allez, katela. Kaka. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, katela. Binana yo. Yambalo ya daba ministra bakokata. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Voilà, on a bichon, c'est le plaisir, on a Philomène Moukoya Motema Bivens de Yombo depuis Londres, c'est ce plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, c'est Jack Pro depuis Fond d'Habitation, ça comme on dit, et ça lié vraiment plaisir. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Ndeko Dadi, bonjour Nabalandia Nazarien, Ovalingaka chaîne Obatala Revison Bokebi, Nyonso, Nzamba Pambola Bino. Ok, moi gentil par rapport à tout Nyonso Bazuli Bakwa Kolando en ce moment la carte chaîne Abisson les Nazarien TV. Bandeko va continuer à s'abonner, c'est très simple, va s'abonner, à cliquer sur le bouton rouge, à s'abonner gratuitement et puis bah nous avons la possibilité ceux qui bah moni pour se retourner la question, bah commis bah tourner dans commentaire. Tu peux baser numéro bang et ça le rappelle bien. Merci vraiment l'homme de Dieu. Toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission chrétienne sans toka bona maboko nzambe prière moi quelques minutes par rapport à téléspectateurs au ballon en ce moment. Nzambe na pamboli bande kona biso bazotala biso partout à travers le monde. Pambola bango toucher ba o bazali na kokoso bazali na problème kangola bango non puissant de Jésus-Christ natiki journaliste na caméraman na maboko na yo conduire émission o elika malamu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'homme de Dieu. L'homme de Toko Tamamon a si Dieu tourne le bélam quoi lelo. On a une émission on a un bakio le bakio par là qui sort concert ou le béla il m'a mobélé et on s'est passé sur un concert. Aujourd'hui batu bakufi na concert ba victime ba bimé belé ya kufa o ya porté disparu tisco bazomo na naté et tant que tant on qui message on essaie qu'on une temps on a ba mort après concert il a fallu pour que ça là qu'on ni et tant que prophète. Ndeko Dadi, c'est vraiment regrettable. Ngana lo barango moni Congolais yo karaté. Chaque jour tozo beta c'était chaque jour tozo loba mais ba tozo comprendre té. Ba prophète belé ba les gars na ba TV ba annonça ki yango. Ba sali anda me mingi ba loba ki yango. Omoni likambo o ya liwa o ya kokufa ya batu na stade et ça là qui déjà révélé depuis longtemps. Peut-être que tu as minimiser liwa ezali eloko moko ya blague te ya masekite parce que ezate que na kufi na ke vacances na kozonga ezate que na kufi na kei na koya après 2 ans non soko kufi o kei libela et le plus pur ezali nini o kufi esika o esengela ki te okufa o kufi esika place ya masumo est-ce qu'il faut se poser question état d'âme na ezalaki ndenge nini obongola ki mutema te est-ce que o kende wapi molimo ne ko kende wapi. Tu vois, c'est là où ça fait mal. Sikoyo,
tozonga na makambo oyo ezali important na leka ki na chaîne na bino na les Nazariens to sala ke mission na loba ki na bino que batutu bakoya na concert bakozwa bango 1 litre ya makila puis bakozwa bango une année de vie à part une année de vie na 1 litre ya makila et ça combien de bateaux plus de 130 000 personnes bazaki obimi ti libanda bateau bazalaki kaka so ozui 1 litre ya makila ça va faire bon que le retour na ba catcher bateau ba pratiquer ba magie bateau baza ba occultiste ba koyebisa bino na monde des ténèbres makila ezalaka na sorte to impact nini makila ezali na pouvoir makila yango wana nde basalelaka ezali neti carburant na bango ezali neti longévité ya vie na bango na monde des ténèbres yozo kende conseil il faut que mituna est-ce que makambo nazo kende kosala eko plaire nzambe te ko plaire te biso ngana zo imamena sa bato belé et tozolo baba tozo monani po diable lingati va combattre misala na et tozo dénoncer tozolo baba tozo diable mona bazo combattre misala na biso bazolo ba mabe na biso ale bango pe basala nini ba yo combattre biso mais tellement que tozali bana oya nzambe tozana nzambe azo batela biso azo couvrir biso na makila na ye yango moni tozo bika na ba tentation mususu mais eloko mususu pe na kozonga les aya koloba nini que congolais fo ayoka ka bazoloba ni eloko congolais yoka te congolais to lobi ndenge nini ayoka te na tikela ko mona peuple tetite neti peuple moko incroyable ata bagangi ndenge nini makambo malonga faut que ko sala bozo salate mais bozaka wana midi soir ko sala makambo ezanga mutuna makolo mais l'homme de Dieu olobela maman spiritualité okina vivant na ba monde ya spiritualité okina tout le monde olobela ngoto yamba mais par rapport ya bato ba kufi na kati ya concert milimo na ba na monde ya molili et ça la misala nini ben fini au milimo na bango sala nini na monde ya molili tant que yo okina ça d'abord voyage astral et tout. Bon, merci pour la mutuna na yowana. Il y a 3 jours, nous avons révélé qu'il y a une vision par rapport au voyage, il y a esprit. Muntu akufaka, par exemple, ozaki muntu okufi na masumo. Okufi. Et là, il y a liboso, ba ange ba yaka tous les deux côtés. C'est-à-dire ange ya nzambe na ange à monde des ténèbres. Ba ngonyo so bakoya. Ozo comprendre. Ce qui baye, hein, siko ange moko. Oroya po aizwa esprit na yo ange mususu pa oroya po aizwa esprit na mais ceux qui masumu na yo eleke zaki ko peser ozo comprendre et ko empêcher à ce que ange mususu aya ange oyo aza monde des ténèbres aza domination a récupérer esprit na yo ba ko keni nango descoper ba ko luka ba bazwa âme na yo ba enfermer yango pour que et fanda quelque part na présence ko esprit na yo et servir bango par exemple so yine tu yo linga ko kufa na âge ya 90 ans et que aux liwa peut-être na âge il y a 20 ans. Ce que tu as là sur neti au coup na 20 et tu allais falloir vivre combien 70 ans. Ba aux esprits na yo na monde des ténèbres ba ko utiliser pendant 70 ans. Âme na yo ba enfermer on a kati prison esprit na yo nde siko ba ko tiango na service ya kotinda bato ezo ndiye bato o ba sala ba incantation ba benga ba esprit et ne yibela bango mbongo to batinda ba esprit et no sala bango ba bitumba tout consort nde ba kinda siko ba belela ka esprit autant so ke panga ba bi to benga esprit maman na yo ba bel esprit maman na yo te ba bel l'esprit ya bato wana donc esprit mutu wana so ke yé yango nde roya siko na service na yo pour que répondre na misala o bazo senga kende yiba mbongo sala boye tout consonder za esprit wana o monde diable utilise bon sikoyo e bongo koyeba que na ndenge ozokufa okufaki na itanini est-ce que okufaki na ya purité okufaki na makambo malonga so okufaki na makambo malonga okoki kozala sauver mais so okufaki na makambo mabe esprit na yo ekene na service moko ba réutiliser yango et puis nzamba yebisinga lisusu ya kaka 3 jours o yebisaki ngai que mokili d'ici d'un peu de temps azoboma yango mokili ezokufa l'homme de Dieu na loba ino makambo stade awat to suki no web mokili nzamba azoboma mokili a révélo nzamba bezo aboma merci mokili ezokufa oui mokili ezokufa maladie moko ekobima scandaliser monde entier bo enregistrer ba émission oyo parce qu'après le temps borozonga maladie moko ekobima scandaliser monde entier parce que na balance ya ko welela leadership na pouvoir to puissance mondiale et ko pousser bato ba keni nango na système ya ba arme te mais ba keni nango na système ya
ya médical balongo la technologie nucléaire mais ba ya na médical na système médical on est comme ba guerre ya ba minganga ba docteur ba ko créer ma virus ba ko créer wana et ko bomisa batu na degré ya liboma. Mais est-ce que oyebi pe que pape moko uti ko yasika azo proposer ba revoir Bible nazoloba na yo Bible déjà bazoni nga ba adopter loi ya sika po ba revoir Bible balobi ke ba bandela Bible faut ba bandela yango selon bango ba ko retirer makambo ebele na kati ya Bible soki botali film mo ba américain mo ba salara o na bité titre nango ekiminga o Bible ezaki susu komona na te na bité comme acteur wana ekiminga o Bible ezaki komona sute ya trala les seules personnes atrala na Bible ekokoma mukanda le plus recherché. Il y a une possibilité dans le lecteur bandeko, on a la possibilité de somba Bible. Ce qu'on a besoin de possibilité de somba 1000 Bibles, somba déjà 1000 Bibles parce que ma Bible est disparaître. Ba ko brûler ba bibliothèque tout o ya Bible, ba ko boma ba Bible tout, pe ba ko reproduire ba Bible ya sika, des places ba yo ko sa susu ba écriture satanique au Lucifer aroya na ba pratique ya sika ba ko imposer marque de la bête ba ko changer monnaie et puis to ko koma na monnaie moko mondiale mbongo wana yango ndi ko liamba partout dans le monde. Voilà on est en 2023 tonza baningaka abo mamuki 2023 to kota na 2036 ils en 2036 ces ans yo zolo ba 2036 imaginez ce qu'on doit abonner au bota bana bakola aux envie Babo mamuki na 2036 la musique yo zo mona musique toi en 2000 combien toi en 2023 ce ko beta ce qui nous permettre de koma toi en 2022 donc toni donc dans 2023 ce qui nous pousse à biso en 2036 dans 10 ans tozongela on a micro oui to bomba image oyo dans 2036 dans 2036 baramone salama. Mais l'homme de Tobet a toujours à faire, il y a concert. Merci vraiment pour la vision. On a malakisio. Tout le monde, tout ça les remarques dans concert. Au Tobet il a fallu pour pas tout le monde. La plupart il y a bateau bakoufi. Et puis la plupart bateau baza bazu ba choc. Ils a mis ming bana mi bal. Basi baza mike pourquoi? Binonde bo moni eza bana mi bal. Mais bana basi bazali. Dans monde spirituel yo kande ko dadi. Dans le monde spirituel, l'homme est tellement faible que la femme. C'est pour cela que le diable attaque plus les hommes que les femmes. Basi ba utiliser bango. Tala mingi ba te belé o ba koisa bango. Basi ndem tu ba utiliser basi. Même dans l'histoire il y a Samson. Samson azaki na suki milai. Ba linga ki ba retirer pouvoir na. Ba utiliser ki nani? Ba utiliser ki mona mwasi. C'est-à-dire la plupart des gens talata na Joseph accueilli na ndako ya Pharaon moi si ya Potiphar a komi ko lukalinga ye mais sojo landa ki pe bien histoire wana moi si wana les aika kata zo se plazo linga ka pona beauté na bien que blo mso ba expliquer biso bien te ezala ki nde Pharaon alinga ki utiliser moi si wana pour que azwa ayeba richesse ya pouvoir ya Joseph. Bilo musu na Bible, baloba na miso bilo musu souper, ba expliquer biso na ba détail té. Mais baloba biso ka moi c'est Potiphar comment il kolinga parce que Joseph azaki bogar, azaki kitoko tout consort, ezaki makambo love. Voilà Bible. Ouais, non. C'est bana film ni bala. Mais c'est bana raison peut revoir Bible, bato bana revoir Bible. Revoir Bible. Non, ça yoka. On ne tolo ba makambo na Bible, te tolo ba makambo susu. Na lingaki na yebisa onini. Non. Bilo musu neti bilo peut-être nazo ba histoire, il y a film au bino ba l'accès bino na film. Je sais pas si c'est écrit dans la Bible. Mais moi si ya Potiphar, razo c'est plein Joseph. On se comprend. Balobi na biso ka Joseph asaki kitoko azaki boga. C'est pelé ki na linga bi malai. Mais en réalité, ezalaki pe nani Pharaon azaki na sima pe ya mwana mwasi wana alikaki découvrir pouvoir oyo e batamaki na sima ya Joseph. C'est-à-dire ezana batu mususu na vie na bango pour ko découvrir oyo ezali na sima na bango faut passer par la femme. Mais yo zo ba ke non mobala azana spiritualité na monde esprit. Soki tozonga muke na Bible tozonga na histoire ya Adam na Ève. Nzamba asali Adam et puis Adam nzeto ko lia honte Adam ba ke non nzeto ko lia honte meton asali Ève. Satan ko séduit Ève. Yo mo mi pesi réponse té. Hein? Histoire ya spiritualité
hein, c'est la femme au azali na puissance oh ya ko neutraliser, c'est-à-dire ya ko convaincre. C'est pour ça diable era yaki, il ne pouvait pas passer directement chez l'homme. À passer qui d'abord et pas à moi si pour que ensuite moi si asanini à convaincre mobile. Yango hormone même ba te belé na poto au bazana na kati mabala. Mabala la bango mingi simbate à cause de la femme. À cause de moi si. Parce que moi ça zali clé bouclier. Oh ko pe sa vie. Ko pe ko boma so nzamba yebaka mais linga ka mobala botakati pour aller parce que mon aïe que mobala ozana ba facultatif wana nyo sauter ko bota et il a fallu créer la femme. Moi si ndapé sa vie moi si pas ko retirer vie maman de bo magaze 9 mois maman pende so abipe na lingize moto na oboma ko longola ngope. C'est pour cela basi bazalaka vraiment victime na niveau ya spiritualité, c'est-à-dire ba utilisaka bango kaka. La plupart ya basi ozomona même na Kinshasa bazali utiliser de façon spirituelle mobile moko ya kisa ya biminae ensuite atiki semence amabe pour que ye abimana bana mibale pour que ba retirer ba to alwana partie ya semence ya mwasi. Oye bien côté ça existe. Oui. Ya ngomoni na concert mibale belé ba kufi parce que na niveau ya spiritualité belé bazali faible. Na niveau ya spiritualité et belé bati bazana ba porte ouverte. O diable ko kota azu am na bango kenango na esprit. Parce que ba bakene concert bazongi banda kuna bango conséquence bango ba bien ba conséquence. Non, bazana conséquence. Ni conséquence. Bazana ko bazongi na bango bien ba la muki ba ke misi ba o ke misa ba ke ba diaspora ba yaki ko soutenir bazongi ba poto. L'homme de Dieu to moni fali pour pas bimine lamba ya nkoi na gaya noir. Yom to bila maman spiritualité. Comment on m'talati ko ilikoti na se na lobo kwa gaya noir et symboliser ni un salaga voyage astral nakendaka na monde d'esprit nakendaka ko découvrir na troisième monde place ba sirène bazalaka et ba lakisinga monde na bango ba lakisinga déesse akuna ba lakisinga pe 7 couleurs o ezali indicatif hein pour na o etali bongo spiritualité. Il y avait la couleur rouge ezali bongo ko symboliser makila ezali ko symbole kasi ngana zolobite ke ye ngana zoloba o ngana yo mutoko yeba ngana zo pesa yo ka bende na lobi boye ngana zo pesa o ba couleur problème te c'est là ngana so lobo perturber idée couleur rouge ezali ko symboliser bongo makila sacrifice tumna mona ki yango kuna omoni to kanga siko ba parenthèse to zonga siko na ozola ekoloba oyo alataki couleur yankoi voilà couleur yankoi oyo nkoi d'abord sur le plan spirituel bomoni Mobutu na ba vidéo na mingi Mobutu azali ko caresser léopard on se comprend Mobutu azali ko caresser léopard Mobutu azali so alati teni na ye azali ko lata léopard. C'est pour cela bomona même na film ya Kim o basala yango sous forme ya ko illustrer idéologie africaine ba pesa ki papa ya roi le roi des Zamunda alataki poso ya non ya côté mais ya lion pour nous symboliser pouvoir parce que ba copier qui idée à Mobutu mais en réalité sur tolobito zonga na pouvoir spirituel ancestral ko ezali ko indiquer o ezali bongo pouvoir légitime, c'est-à-dire pouvoir oyo ezo dominer ba sorte ya ba pouvoir nyonso, c'est-à-dire pouvoir o ezali kolo. Vous comprenez? Mais ce que aujourd'hui aigle c'est ezali dimension hauteur mususu mais koi ezali oyo ezali ko dominer sur le terrain tala ezali na nyama moko na bite est-ce que yebi ke gepa akimaka kolega ba nyama bele gepa za couleur azaka nini léopard parce que bazaka ba prépre ndenge moko même famille gepa léopard lion ba kimaka na vitesse ya sakalate. C'est pour ça on a ndeko wana vitesse na ye ezali ko sala liaison léopard aigle ezali deux biloko o ezali déjà pour indiquer dimension hauteur o esika zaleli. Donc ces messieurs là azali mutoko blaguer na li susute donc asa musika ko renverser c'est des années batunyo sumino bomo na baza batuza milimo nazo so batu baye même sous bozo mona milimo za batuta oui nazo ibsa o bino bomo na miso ce n'est pas la réalité que obso to mona spirituellement. Okay. Merci vraiment l'homme de Dieu. Moi aussi c'est chose derrière Kenon qu'on a pile comme de rechuté. Message Babi Kenon événement monsieur aussi passé le 25 décembre au stade des Martyrs.
héritier wata arozala wana oyebisa bana nzambe nini oyebisa peuple nini au bolanda en ce moment onyo sa yebi aza chrétien akende te so za chrétien zo kende okino sali non so yebisa nga Moïse Mbi obeta concert na okende Moïse Mbi eska otondisa na lobi no tondisa papa kotondisa lingo lobate ko beti batu bayoki biloko mususu ezali ke biloko mususu ezali ke bozotondisa mpona koprouve monde entier ke biso nde toya balider nde tokangi parce que milimu mususu eyaka wana elati nango kaka nzoto eyika etondisi biloko omoniki etondisi mais en réalité elomo mpa malongo ebima wana te ape Michel Bakenda a annoncé concert le 2023 na stade des Martyrs stade des Martyrs mais totondisa on eza bavanti botika atika distraction hérité et avanti ya faliza Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Yokana ibsayo. Kotondisa héritier robeta komela nzembo. BM so beti BM abeti ni abeta komela nzembo. Te na oyibisayo. Oyebina bati. Yokana ibsayo. Akoki kobeta na mais akobeta combien nzembo? Tant que robeta 5 7 batu musu ba accompagner tout ça. Vous comprenez? Mais faut pas ko luka ko sele loko parce que muninga sali yo pe luko sali. Non. C'est-à-dire so ba chrétien to kindi to soutenir Michel ba. Tout nyonso o aza chrétienne akene kunate. Michel Bakena na tunyo Michel Bakena botika distraction. On a distraction. Botika Michel Bakena na makambo sala. Boyi biango bien. Est-ce qu'Ayebika pengi so bato belé? Voilà une émission sous Tozonga. L'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fin, numéro de téléphone pour tout Kabonanga là. Voilà, numéro nanga est plus 243 97 94 1797. Bata tetipe bazali. Bamsu bazana muna batu msu bayara na ba finga, kamsu na nga ko finga. Yo comment yo mutozo mnata na komi ben silt, komi beblo moi isa. Obi vena na poto batu msu bana ma manque à faire. Tata libumu munene ko muna ko tala mitakala ko finga batu. Obi na tala vena mituna na batu vena ba ko changer te na bi Congolais ko changer te. Degré congolais vena na bi tenzamba limbisanga. Peuple moko vraiment incroyable na koti na ba church bana ya bandeko mususu na moni ko mona mwasi mo azo finga ben salité na bi mais est-ce que bazana bana bato donc ozo mona zo sala passe pe na mawa mais na roye sala bandeko na biso ba kola ebele na ba qualité na komi ko pesa siko boke tu raison momuke oui
Comment on peut savoir que tu as raison, bien que Boké tu peux me tourner ça là, mais na comme qu'on peut savoir moi raison, parce que Mamsou a l'obarana, comme qu'on se rendre compte que malgré ça maïl était mais bilo Mamsou zoloba a coquille peut qu'on a raison. Boké tu as maïl entre nous, Boké tu as raison maïl. Yo m'a maramba l'obarana, au sens s'attaquer dans mon zambo bête marabe. Est-ce que tu es malade? Yesu va péter mboga Gérard Kojembo. Tu écoutes le bla marambo na té. Numéro dans la plus 243 97 94 1797 au nous sur l'ingato sur pour makambo Italie peut-être prière makambo Italie révélation makambo Italie makambo sustro le bla msa benga merci na yo merci na maman na biso Tiffany na bande retour ya les Nazariens zamba pambola bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à toute l'équipe Yali Nazareth. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Maman Tiffany Moukoya. Pour notre confiance, je dis un grand merci à Gira Ozaki ma caméra. Merci pour les services. Je dis un grand merci à mon ami Joe Fatal, Willy Kada depuis Paris. Il est toujours dans le Banasuka. Bafwa, Bachala, vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle. Venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete